Kembote koana ne Kongo munanzaya mvimba apangizama diambu ivovile unu diambu ditadidi esedieto ne mwanda tsemi nzevo na kokole mono ensamu luaka uluaka ensamu unu koana ne Kongo tu Kangola Kongo Kinshasa i Kongo Brazzaville lotelama tangu ifwene tangu ilwekuvo papa ne mwanda tsemi enitu kaina yemboteko tangu tetevo ne mwanda tsemi kimbevu keninanga kiao ne mwanda tsemi kenina kimbevu ko kansi wonga katwa vanika kwa fumu wonga makiele kakatwa tele kanda dene Kongo wonga katwa vanika kwa fumu kansi yekailutela tangu ifina mene tangu ifwene embeni katwa zola vo katwa disa yaye ntoto embeni wizidie mavanga mamengi natini kimbevo ke COVID-19 mundele katwa zola vo kavambule atu kavonda kasala twadise ntoto kasala ikifumu kansi kayandi kovanga ntoto ezulu nzambia mpungu tulendu ovanga zulu ye ntoto nzambia pungu ovanga mutu otete maungu kwa kuntoto ikumbwa ni yani endombe otete wavangwa kwa fumu nzambi kumbwa ni maungu evava ntoto wizi kumbani kidiake nketo ozingile yandi awa utakanda die bandombe vava ntoto unu ngizilomba koweno lotelama kobeno lutwa teka kanda kumaki nzimbu kumaki kumbu kumaki yaketo eno aku lufwa lufolombi lufwa eno luto vava lovonde sa mwanda tsemi kafwako mwanda tsemi nakafwa Kongo Kinshasa ifwidi kindu ivaika ku Kongo Kinshasa kalulenda yoko kalulenda yoyo kindu ko kindu imbing ikala elufwa ikwize ko Kinshasa kalulenda yoko kilendi kuluvuna ko mulomba ngini nanga koambuta eni nanga kuna Congo Central ebambuta bakotele muna diodio kula ekula ya Igreja Katolika akotele mukula de l'église catholique akotele mukula de nzimbu enda tekingi kanda
et lufwa lweno munzila luni nanga. E batu atambula efumu mwanda tsemi luzibula meso lobaka mwanda tsemi lo nata vana fulu lo lenda kunsalisa mwanda tsemi wuna yenzo andi kafutuka kuna nzoka kalange yandi ekuma kikulu kyandi ye meso mani kuna yina nzo yini nanga ne mwanda tsemi kaleni zingila konkakako parce que gouvernement batomene zaya voko ngolo ze mwanda tsemi kuna yina nzo yini nanga. Et nous demandons au peuple Congo qu'il fasse de l'effort, qu'il demande que le vieux Mwanda Tsami rentre chez lui. C'est là où se trouve sa vie. Le Mwanda Tsami ne peut jamais être séparé de sa maison. Il faut qu'il rentre chez lui. Je pose la question, mais pourquoi le gouvernement peuvent dépenser des millions, peuvent donner des millions à Kamere, à Amida, qui que ce soit pour gaspiller, mais ne peuvent pas rétablir la maison de Mwanda Tsemi. Mais ça va coûter combien? Je ne pense même pas la maison de Mwanda Tsemi va coûter 50 000 $. Je ne pense pas. Alors pourquoi ne pas faire ça? Et puis remettre ces trucs qu'il parte vivre chez lui à la maison. Alors, quel a été le motif de son arrêt, de son arrestation? Moi, je pose la question. Hein? Il a seulement réclamé ses droits. Hein? C'est lui qui fut le membre du Parlement, non? Alors, parmi ces deux femmes, il y a l'une qui faisait partie de ce Parlement. Mais comment vous pouvez arriver aujourd'hui de remettre son argent à l'une des femmes? Ça n'a pas de sens. Hein? C'est lui la tête de Bundu de Congo. Alors, remet son argent. C'est tout. Mwanda Tsemi n'allait pas sortir, commencer à réclamer. Maintenant, on ne comprend même pas qui dirige ce Congo. Kabila dirige le Congo. C'est Tshisekedi qui dirige le Congo. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Moi, je vous informe, ne faites pas gaffe, ça va vous coûter. Je vous assure, la mort de Mwanda Tsemi sera une erreur grave. Vous allez regretter ça. Il y aura des morts au Congo, mais je vous assure, parmi vous, peut-être les autres n'arriveront pas de mettre pied à Rwanda. Et même le gouvernement rwandais peut tomber. Je vous assure. C'est un petit conseil que je vais vous donner. Libérez le Mwanda Tsemi. Laisse-lui rentrer chez lui à la maison. C'est tout. Envoyez les gens là-bas réparer sa maison, je sais quoi là. Et puis laisse-lui partir. Si vous ne voulez pas, donne-lui l'argent. Il va trouver des gens qui vont refaire ça. C'est tout. Et ça sera la fin de l'histoire. Parce que si vous continuez à punir les moitiés de la sorte, je vous assure, il y a des gens en coulisses qui se préparent. Et vous serez surpris. Et si l'Angola se mettait dans cette histoire, les Congo-Brazzaville, je vous assure, vous allez perdre. Je vous assure, vous allez perdre. Et je vous dis, les peuples congolais vont tourner contre vous. Et je vous le dis aujourd'hui, les jours que
les peuples Congo vont se lever, que l'Angola, Congo, Kinshasa, entre, pardon, le Congo, l'Angola et le Congo Brazzaville, entre le Congo Kinshasa, dès que les peuples seront au courant de ça, et je vous dis, ils vont se soulever et ils vont tourner contre vous. À ce moment-là, vous n'aurez plus de sortie. Na bombe libinote. Ezaka toli na pesibino. Je sais que vous êtes intelligent, vous avez la capacité, mais les Cambonio, c'est ça na tango na yango. Bato mususu bazali bazaba zoba balobagate. Mais en réalité, asa na force na yemoko tranquille. Kaka mokolo o yebisaka force na ye a rekila surte. Tia ko silisa yango mune keno kimi fin. Et moi je ne pense pas que si l'Angola aujourd'hui a pied na Congo Kinshasa, vous en armée kuna o tukina na kinga kati, vous allez combattre l'Angola, je ne pense pas. Nandimité. À moins que les Américains viennent, comme ils ont fait à Libye, de tuer Kadhafi, ils ont envoyé des troupes. Mais ceux qui ont tiré Angola, le Congo, vont affronter les Rwandais. Mais vous avez 24, vous avez 48 heures. Je vous assure. Parce que nous avons des officiers militaires dans l'armée angolaise, dans l'Ebi, dans le Sabino. Bana ne Congo, partout beno kele, beno telama. Baïna ke à côté na nzinga, tous ces avocats-là, ces enfants, la famille de Mwanda Tsemi, les gens de sa tribu, les membres de l'église, organisez-vous. Beno pesa dia ka chance veut que ces gens-là puissent contrôler le Mwanda Tsemi. Non. Ils finiront par empoisonner les Mwanda Tsemi. C'est dangereux. Nous avons nos ancêtres et nous avons une force spirituelle qui peut combattre les Congos et combattre les Rwandais. Alors je demande à nos ancêtres, j'ai vu les vieux Kanza. Les vieux Kanza, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Imwene, wele kuna maza, kuna nzalinkisi. Wele lomba kwa kagizeto. E monodiaka mulomba ngini nanga. E monodiaka ndombele. Monodiaka ndombele. Kuna kagizeto. Nzevo mononteko ngini nanga, votumvulu ngini nanga. E pasizisakidi. Pasizisakidi. Katusidi dia kamfunuko. Katusidi dia kamfunuko. E ngangu zeto pasi tuwa banga kwa watu. Afidi kitu kantima mimbi. Atwa mona voki kulukieto ki vila. Kifumukieto kienda kina bwile kon kakao wasala sale mawete. Non. Lukutu kama vovo tangu ifwene totelama. Vo katulende dia kakopoto lomba tunabule kielo kenzo. Mbutakanza wele kumaza wele bule kielo. Voki vila kine kumbuko. Monodia kanteke lweno mulomba ngina mubula ngina ngekielo kululi nange yeno lotelama lutuzivile nzila mono lufo itwa lomba kilini lunda ko njona uni nanga imambi twapange mambi kuna koso mwana uni nanga pata uni nanga intima mbote Zolil mambote makanda.
ima mbote de bata enyona to zingi to kange ntila kafwa elufo lokala lombi elufo lwandi lokala lombi atu amona pasivo bakengangu endiona winange intimambi kalwaki diakako EPV engolo zeno ziza mwa ukulumini nange nkele emionkele kamibudi diakako eto to luta ekuma eto katuzole bondo kokasi tomesa tuisidi eto tomesa enongalu popopo eto natukale ekifumu totale ntoto totale vumu totale kanda katulendi die eto mosiko kasi to die ekanda to dikile ntoto pasivo ntoto katuvandika pe engolo katuvandika pe emadia katuvandika pe eyima tuvuide mfunu ziku tusalisa mna luzingu lwetu mono nteke longini nanga tumvu longini nanga ndombele ko eno nzambe apungu tulendu ndombele lufwa kuweni nanga bontima mimbi kuweni nanga pokasoli mawete metoko ekanda de toma endiona zolo le lufwa kumwana tsemi kamone pasi lufwa lokala lombi pasi vo makanda mawa bakengangu angeka kafutuka kuna nzwani eno lukumbani kange ngolo akakizeto awatozo la ve ngolo lotukumbani ka yima lumbani ka sefua kasi zozo simbi kuna mbanza kongo ngazituka ngolo sefumu nzambi ka sefuako banga bangulula maamuna pe ikumbwa sala diao afite sale kumbu diambri tangu kwani akakizeto lotelama todiata sinza kitoloka isambu kiama namyoho renge kyo namyoho renge kyo não quero fiz ekanda dia okulu penge sambu kiama bandeko message oyo ekoma likambo mususu na lingina senga bino na bana ne Kongo nyonso bandeko tozala na bomoko pe na boyokani bandeko ba oyo babungi nzela bakoti na christianisme lelo bazali manipulé à travers les bibles ba bible wana tomoni ba versions et des versions qui sont sorties et les pasteurs d'aujourd'hui utilisent ça pour ko manipuler boyebi makanisi mayele ya bana ne Congo ou peut-être ya peuple congolais mais bana ya ne Congo bango pe bazali na makomami na bango bayebisaki ngai lobi awa que les vieux Mwandatsemi asala eloko moko nayebi pa na tie nani nanga wana te na déplacé yango mwa moke asala un livre ezali lokola bible livre wana kombo nango
na bosani muke bo pesanga mwa minute na luka livre wana na luka kombo nango. Oui bo limbisanga muke na kendeki pona luka livre ango na luka kombo ya livre ango kombo nango mako nazaluka nani agenda na ngai s'il vous plaît bo limbisanga ngai. Livre s'appelle Oyo de vieux de Mwanda Tsema Salaki. Le livre s'appelle, il y a une sorte de Bible moko ya Banane Congo. Le livre s'appelle Makongo. Les alimi balé musu kombo nango Makaba. Donc Makongo na Makaba ezali une sorte ya ba livre. Ça correspond na Bible. Na Bundi de Congo, c'est une sorte de Bible. Na bouddhisme biso be yango sutra. Eza ko ba Coran, ba Coran, ba Bible na christianisme, sutra na bouddhisme, ba Torah na judaïsme, bloko moya ndenge wana. Alors biso ezali Makongo, Makaba. Bandeko batu mingi bazwa chance ya kotanga livre wana te. Na luka yango c'est seulement à peine na kutani ba ebisinga ke non ebima mingi te parce que les vieux Mwanda Tsemi azalaki na possibilité te asala multiplication ya ba livre wana. Mais esalinga mawa. Est-ce que parmi biso tozana batu te oyo tokopesa ye support? Mes frères et sœurs, mais vous savez qu'avec 10 €, si tous les Congo, que vous soyez de l'Angola, de Congo-Kinshasa, de Congo-Brazzaville, si vous contribuez 10 €, il y a Europe, 10 livres, il y a Angleterre, 10 ou 12 $ aux États-Unis, et que na compte moko boye, ngai nako ouvrir compte tokobenga compte wana PayPal. Compte wana soki na ouvrir yango nako pesa yango na moto nyonso tuna mokili azali mwana ne Congo apesa contribution na ye kuna seulement 10 €, 10 livres au 12 $ ou 13 $, étant donné que valeur ya 10. Même euro, ceux qui livrent les qui en haut, vous même 11 €, 12 €, mais épaisse valeur y a 10 livres. Na monde mobimba. Et quand tu vois na ko remettre en haut, na vie de Mwanda Tsemi, banani wana comme ça, tout le monde dans mokili partout boko zala, boza na possibilité à contrôler koyeba combien komi kuna na kati. D'autant que ça ko contribuer partout où vous êtes. Vous avez un moyen de kokota boy ba kino mbongo ezokole ekomi autant. Alors soki mbongo wana ekoti, c'est mbongo wana nde tokosala effort tozwa yango tobenga ne Mwanda Tsemi topesa ye. Je pense que vous êtes momuke. Alors bandeko na ngai compte wana eko permettre biso moto ne surtout pas azali atie contribution na PayPal na carte na cash bozana ngukuna et tout le monde peut contrôler ça. Alors la remis na levier Mwanda Tsemi lui-même tangu ya moni que non ça suffit donc stopper compte wana et puis parce que vous serez au courant que non, et comme il y a autant de compte, bon, c'est quand tu stoppes, tout ce qui wana, alors le vieux Mwanda Tsemi lui-même, il va récupérer ça parce que, va donner nous surtout, et vous allez remis dans mon boko na ye. Ngai, Nazali, le président, la tête de l'association, Anane Congo, vous allez na président Nabiso, vous allez awa, comment na ye, qui fout mon fonce. Donc,
ngai na s'en charge kana makambo eteli makambo ba finance makambo ya mike pona bonne marche ya eloko wana parce que bazana confiance na ngai na moi organisation na zana yango donc c'est ça. Alors je demande à tout le monde oyo bakota la vidéo oyo bako seple na idée nango numéro nanga ezali 0044 740 40 22 7 23 nakozala clair ngai nakofonga kaka compte et puis na publier yango et kozala compte topesa kombo ya ni Mwanda Tsemi et puis le reste ba donner surtout na maboko na ye. Ça va permettre à tout le monde partout où nous sommes tous en moyen de la évolution mbongo ekoti ndenge nini ekomi combien et mbongo wana et permettre le vieux Mwanda Tsemi à multiplier makaba na makonga livre Bible wana ya bana ne Congo. Comme ça soki esalami quantité ya mingi et ko permettre biso batu mususu ba koma na possibilité ya kotanga histoire ya ne Congo. Ndenge bino botangaka histoire ya lokuta ya Bible qui n'a jamais existé. Botanga yango. Pomoni lelo état tokomi Satan alingi a contrôler mokili. Mais bobo sanate année prochaine et comme ça la 100 ans ya papa Simon Kimbangu et loko oyo ye a prometaki biso ke moto mwindo akotelema bandeko na ko rappele bino likambo moko bobo sanate batu bakufa na mokili oyo ba américain ba bomama tu mwindo ebele mais jamais mokili et se souleva Nandenge George Floyd Luwanaye et Telemisi Mokili Mobimba. Même les blancs se sont levés pour Bapé Sabiso Maboko. Je vous rappelle, ils allaient signer. Et signer Oyo, il y a soulèvement du peuple noir, il y a staki Zokweya. Or, bande konangai, nous sommes en mois de juin. Donc, juin, année prochaine, nous avons une année kaka. Pour promettre à Papa Kimbangu et se réaliser. Parce que Papa Kimbangu, c'était en 1921. Mais oui, c'est ça le siècle. Donc, il m'a coquissé et ko salema. Donc, bakoko na biso, bako bima. Et bandeko, l'exemple année, pour mon pays africain déjà, on ko telema. Bénin, et c'est télémé avec les voodoo. Ba invoquer, ba ancêtre na bango, et ba ancêtre Afrique. Ils sont demandés partout. To sengi pembanza Congo, ba ancêtre na biso, ba telema, c'est ça le moment. To sengi Kimbangu te. Mais to sengi ba ancêtre ya Mbanza Congo. Et na kosenga yango lelo, il me semble que clé ya Kulumbimbi se trouve en Mbanza Congo. Pendant se trouve en Kamba. Kamba est un rapport mon côté na Mbanza Congo. Parce que Papa Simon Kimbangu ne se trouve pas en Kamba. Donc il n'a rien à voir avec une Kamba. Basala makambo na bango en Kamba, basala mbongo na bango ba commerce na bango, d'accord, on comprend ça. Mais clé wana bango bazwa na Mbanza Congo, clé wana ezonga. Cette clé n'a rien à voir avec l'église kimbangiste. Mais cette clé a à voir avec le pouvoir Congo. J'insiste. La clé de la place Kulumbimbi. L'église, les membres de l'église Kimbangi se sont partis chercher la clé pour la mener en Kamba. Parce qu'en Kamba, bango bazana pouvoir, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas bango, a la clé. Non.
soki bosali acte wana bino nyonso bokokufa na nzela bokokoma te. Bozwa clé doucement bokende ko remettre yango epai ya roi ya royaume Congo qui est là présent. Yende ayebi ndenge ni asalaka ba incantation na ye, ndenge nini ye akendeke kuna. Parce que l'église kimbangiste travaille en collaboration avec l'église catholique. Et vous savez que l'église catholique, c'est le Satan. C'est Lucifer. Église catholique, awana mokili, basaka kobanga, lembanza. Donc, église catholique, babanga kakaka royaume Congo. Église catholique, babanga kakaka royaume Congo. C'est tout. C'est tout. Et le pouvoir du royaume Congo se trouve dans la parole. Nos ancêtres écouteront les mots de l'incantation de nos ancêtres. Ils vont sortir. Alors, Cléwana, s'il vous plaît, ceux qui bakimbangi, c'est parce que kangai, bino bozali bana ene Congo. Tolobite ke bino bolongwe bana ene Congo. Non. Vous êtes nos frères, nos mamans, et nous sommes d'une même famille. Parce que vous êtes des Congo. Mais la clé est son gapuna. Soki bokosala christianisme na bino, ndenge bozali kosala, bosala yangona ba kisi na bino bozwaki na bana Rome, soki wapi, vous pouvez faire ça. Mais mon Colombanza Congo et Kotelema, bino bokokota te, parce que vous allez tous mourir. Donc, on permettre binoté. Bah, on va comprendre, va changer avant. Parce que nous n'allons pas accepter la trahison en Banza Congo. La trahison ne sera pas acceptée. Et tous ces mondes-là qui oseront trahir vont tous mourir. Pardon et consolate, exception et consolate. Donc, yango parole nazaki nango pour na yeb sabino. Et ngai, tant on a quelqu'un na mission, na travail, pardon et zalakate. Donc, naza désolé. À la prochaine.